garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na balandini yaso ya Tindika Télévision, vous continuez à s'abonner massivement à Tindika Télévision et même toujours d'informations et même d'actualité qui toko na pesi mbote na rifin qui sombe na papi keli ba boss na ba mbote na bino na boss Dido Gabana ba mbote na pe bisika ozali sans oublier Charles Mongo contre Mbongo agence ya Sir na Londres Lucas na Taya Jésus bambote na pe bisika bozali balandi ya Tindika Télévision toza awa na maluku bisika wapi leta azwela ki ba réfugié ya kwa mutu esika ya kovanda mais to kitisa ki caméra na biso na micro na biso ya Tindika Télévision awa na mawana pasi bolanda ndenge bazolela pasi ezali awa kolia malamu te courant malamu te mai kutu koloba te Tindika Télévision tozala ki awa pona kozwela bino ba image botala ndenge baleli yo sala na Tonyo kamana bilambe kuba boira nzoto. Dale ba konsole de ça. Bana babu. Nyenya. Botika na mwa makele zo sola po biso to wuti musika photo zongo. Na yaki na kanisi tozalaki na bino. Omonaki ndenge na yaki na bisaki bino ke na ye na ndenge na ngate batindi ngai. Babosana bino bolobi moto moko te aka kotala bino. Bolobi boza bozo souffrir lokola na bisaki bino ke mokonza mboka aza papa na bino. Azali na ba oyo bazali o bapesa ke ba information si. Mais kasi bazo yebisa yeke boza malamu bozonga bosala bo information ya solo bapesi yete. Bongo na kotambola na ye ko découvrir na moni bino mutatinda ki ngezali cordon kuta. Eloko toye awa po mokonza moni rapport na pesa ki ayoki pasi aleli alobi makambo oyo ozola kisao nzoka eza ya solo ngabi ya solo on a raison ya verification mokonza alobi ke aya mona bino pe pesa ta mbote alobi te na kende na mona bango mais na kanisi to solo lagi na bino moko mutu bebisa ki nga boza na posa bozonga na bamboka na bino boyete susi na bino boza bolobaki na ngai boye ke ndenge boza awa makambu nyonso eza mabe bozolia malamu te bitano deja bakundi bango bakundi deja 5 personnes toza pas peut-être kolia malamu te solo to lokuta bino bato yebisaki ngate bato oyo mpona yango nde bolobaki na ngai ke leta congolais abandaka kokunda bino
bozongisa biso bana na biso bazotanga te tokoma osala misala tozalaki kosala te makanisi mosusu ekomi koyela bino bokoma bakuluna kopasi eleki tokumana bapusi voilà mpona yango mbongo na bino eyokani te pa bokonza mboka alobi boye boza bana na ye akosala maso bazongisa bino bazozongisa bino me kasi esengeli na bino moko na moko akengela moninga moto aza réfugié te akozala na liste te boyebisaki nga ke baninga na bino mosusu bakima mpo na nzala baza na bafamille bakenda na mabota na bango bino botikala boza na esika ya kokende te soki mokano bozonga na bino mpo na yango tozowelisa ngonga tokoyebisa bino ke message na bino ekomaki bozozonga kala te bobeti maboko mpo na bino moko si to bino nde boyebisaki lokola botikali 35 famille nakanisi na kati bana baza na kati baoyo baboti batiki bango bazali nakanisi bao mpe baperde bana bazali mpona yango mokonza mboka ayoki mbela na bino ata boza na se ya mabele mongongo na bino eyokani mpona yango moto moko aya kokosa bino teke mokonza mboka azali moto mabe ayebaki teke bino boza na basituation oyo aza mutu aza nzambe te po ayeba oyo ezolekana na mai likolo na mboka wapi kasi biso tozali bana na ye oyo tozali pembeni koyebisa yeke mokonzi tala kuna bongo ayokaki bino mpona yango ya koloba ya mingi ezali te ezali kaka ke toyokana malamu na bino moto moko te akosa biso ke akozonga bapesi ye mbongo atikali awo bino raison bopesi bolobi bandako batumba bandako ekufa esika kokende toyokana mbela na bino eyokani bongo bokozala patient tokozongela bino awa tokosolola lisusu na bino te na bana na bino tokotia bis ata mibale misato ya kozwa bino okobima na prince mutu ezwi bino ti place manifestation ekozala bongo nanga oyo bozomona nakozala na délégation wana moto na moto tokotika bisika alingi na mboka oyo avanda moto moko takosa bino ata 1 franc na bino bakolia te tokopesa bongo moto bisika bino bokende kovanda moto akosa bino te bokende kokota na makambo mabe te muteke bonsoir ma communauté congolaise awa eza pa na bino na All Nation Store epa ya maître Seti tozoteka biloko kolia oyo yo nanga na ye biso nyonso tu toliaka tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road postcode na biso N17 9NR sorry soko leki restaurant Deluxe Mana topé Deluxe Mana oleki muke pavement omati ka biso omona biso na suka wana ou soit so outi Bushcroft on a 123 230 242 76 et tellement cas juste liboso na biso awa ou soit okitika na underground ya Tottenham L nde obeto makolo ka nde to ya restaurant Deluxe soko ye omona biso awa tozana ba produit nyonso tout tozana ba carton nyonso tout malangwa tilapia ngolo malwa soso makayabu pondu bref biloko nyonso tout otozalango en gros comme en détail ezali puis vendredi bandeko tout oba musulman so bosisi mosquée tozala fonga mati suka ti retard ti ba 22h ti ba 23h dimanche bandeko na so ba Christo de ba chrétien toza awawa boya pe bino toza tozozela bino so bosisi ba church parking is free boya bosali shopping na bino toza ba ti lisusu 22h delivery
eza na link moko boye tozo share so ozwi link yango okike okota na kati baproduit na biso eza na kati fila basket na yo et puis au check out ka ndenge tosalaka na Amazon na Ticketmax na nyonso tuka nde tosalaka osami toza na deux options toza na delivery toza mpe na pick up. Moto moko akosa bino lisusu te boteya ba oyo batikali kuna babokele kokuta si bazongi oyebisa bango ezala muteke ezala muyaka tozali mutu ezala muluba ezala mungala tozali mutu ezala mutu abandundu ezala mukongo ezala muluba mungala muswahili tozali mokonza mboka boyi tribalisme ya papa na biso nyonso toboyi batu oyo boyokande bazokoka makambo te me babatami nsima bazwi machete bazwi mbongo bapesi bino ke bana ya bateke na bana bayaka babunda bitumba po baloba ke guerre ekoti na bandundu eske biso na bandundu toyebi makambo oyo eske uta bandundu ezala si boyeba makambo bango na makambo na bango fo bolakisa bango ke mokonza mboka alingi division te esengeli bolakisa bango ata baye na mbongo bodenonse bango boloba ke tala ndenge tokufeli bana bino bomonanaki bongo mokonza mboka asali biso bolamu boye tozonga lisusu na buzoba eske soki moto apesi yo mbele apesi yo mbongo ke boma moninga na yo okoboma ye lisusu okondima okota na biloko pamba vraiment soki oasire biso ke proposition nyonso mabe ekoya okoboya omibeteli maboko mpona ozwi conscience eza esengo komona na bana mike bazobetela mokonza mboka maboko c'est-à-dire tokozwa échantillon mwana moko ya moke totuna ye yo Jérémie moninga komba mokonza mboka na biso nani Félix nani yo yebi bobeteli ye na maboko ya Kinshasa esi okenda classe otangaka lisusu botika okendaka classe te mpona nini pesa papa ya biso Tshisekedi raison parce que yo oza petit fils na oza koko na ye nakendaka classe te mpona pasi mama na mbote pa na mbongo te na kombo ya baninga na yo nyonso oyebisi chef de l'état mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi nini pesa ye message no ya pasi soki mayalela ngai na vi na nga na Jérémie nga vi na nalinga kote biso lozalaki babutiki na biso batumba bila biso nyonso babia biso babebisanga sikoposa na ngelaka ngai nalinganaki école de foot bobetele maboko maya misi boye nini pasi mokonzi pasi baeza te pesa mokonza mboka message mokonzi biso ya mwaesa nde nazali awa bayo na pote atala pasi bakoloso pota kisi ya kotia eza te nakokele na pota awe mwa eza te yango wana tokolela mokonzi sala biso me mbala na yeki olobaki nango osalimi te tokolia te kosukola kutu esali 3 jours nasukolaka nanga te wana basukolaka nanga te bongo zonga mai wapi nye oyokana donc bino nyonso nde boza boye moto asokoli aza te motela bana nde bazotela eza na pasi makasi mpona mai na basimba tosufrir bazonga nsima bamote batuma mote babien nyonso tu tovivre ndeni nde toza boye po tozongisa babiloko wana bana bakotanga ndenge nini na souffrance ya boye na bana ovie kozala wapi yango tosengi na yo mokonzi na biso ya mboka mabele oyo ya Kongo mobimba sunga biso tolunga na pasi oyo
Moutla la bisika et puis à son mabere quelque part. À son boye quelque part. Pour te soutenir la vie au bano bandanga. Ba ko la bisika moya kitoko. Sinon te ba député na ba o bozo be ba ministre. Ba e bilete na bangoyo. Tozo souffrir makasi. Moi c'est ba boma e bana mi balé bango na tika na bango. Nana bana ofelna. Yo moi si e aka boma e. Atikeli yo bana mi balé bangoyo. Est-ce que bano bazotanga? Bazotanga te. Bilemo la te sa te tala. Batanga mutakala. Omo. Mutakala. To souffrir to vambolo. Batanga mutakala. Na kumba mama bazokende kokuka bakoni. Biso mibali tokende komema mwa bazelo. Yoka na to yoka. Ngoni mwa bana batanga ezate. Bonsoir calme, boyoka, makelele te. Ba mama, papa, bana bakoko na biso mbote. Ndenge papa Flori alobi, collaborateur na ngai. Makila soko etangi, soko yebi mutu wana te, oyeba te ke eza makila ya moto, mais eza te makila o ya bandundu, ya Kasai, ya Muluba, ya Muteke, ya Muyaka, oyeba te. Makila soko etangi eza makila ya mwana ya moto. Lelo oyoyo ntango tokaki makambo eza koleka kote kuna kwa mutu tosalaki babengi SOS Grabandundu. Mais SOS Grabandundu esangisi banani, esangisi kaka bato bandundu te, esangisi d'ailleurs ide wana utaki ba moto bandundu te, ide wana utaki pa ya Muluba abi biso bato akamwe na sapo tomoni pasi kuna tokimi tokomi ti kikwiti komi mboka na biso Muluba mususu soko azoloba Kikongo soko yebiso takaza Muluba okondima te, mutetela soko azoloba Kikongo soko yebiso aza mutetela okondima te. Kongo eza mboka oyo eza mwasi ya kitoko mutu nyonso alingi abala ye te parce que alingi ye me abala kaka mpona eza kitoko. Donc omoni ke Kongo badongola misu bazokende baprovoke na Kasai, so bamoni na Kasai diama isili makambo esi baboni nyonso baye bandundu baye kwa mutu baboma mboka. Ndenge collaborateur na nga lobi est-ce que avant tobeki makambo nayebaka kutu te kena kwa mutu ezalaka bateke ezalaka bandundu ezalaka nini nayebaka ngo te. Nga natangi na bandundu na vile bandundu na Kikesa mingi bakonzi mingi bazali awa batangi na grand province ya bandundu. Kamere tozalaki na Kamere Vital Kamere atangi na Kikwiti atangi na Sadisana tozalaki na Kinzambi okoyeba te oyo mwana nani na Kinzambi wana okoyeba te. Tozalaki na Indobo okoyeba te, na Isfex okoyeba te. Yango wana mweni papa mokonzi alobi boy chaque Congolais est pas ozali il faut zelater que bacha au ministre bacha au député Congolais nyonso est pas azali il faut zala vigilant. Omoni mabe obeleli biso tomoni mabe awawa bayebisaki biso tobengisaki bato mingi mpona Grabandundu SOS mpona toyebisa mokili mobimba Kongo mobimba ke makambo eza kuna. Lelo yo chef de l'état gouvernement elobi ke kimia ezongi mais ata kimia ezongi pozonga ndenge bamisusu bandako mususu kela sezati bien bon transport ezati bien ezati bozonga ndenge bandela ville en tant que Congolais, en tant que misu ya papa mokonzi misu ya mboka tozwaki décision na tindaki ye ntango na yoki yango mbala moko omoni kayaki après midi nalalaki te moto mobimba na bi monsieur Flori kende na otala qu'est-ce qui se passe là aye atali ayebisi ngai yanga bino osaleli ngai rapport c'est bien nga naza Saint Thomas nakende kotala quelle est la situation exacte
Vous avez une promesse na ngai. A poser bino question awa. Bolingi bozonga. Parce que Congo zamboka na bino. Partout olingo fanda, ofandi. Partout olingo fanda, ofandi. Mais ba poser bino question. Partout ni bino question exacte claire. Bolingi bozonga. Payi, vous allez au fanda. Oui ou non? Oui. Donc, bolingi bo papa, ndenge na yo ki bato ba expliquer, comme ça banda ko ezate, comme ça ça les até. Ba mususu, bazikisa ba magasin, banda ko na bango et tout ça. Yango wana avant ya kozonga, il faut toyeba situation ya chaque mutu na mutu. Musa ko zonga ake akende epa ya ndeko na ye. Mususa ko zonga bitenga bana zonga il faut basa ilanga kamwa dikasi na ngai. Mususa bana zonga ngai il faut telle condition. Bisoler toye bi situation ya chaque mutu de chaque mutu. Yango wana eloko toyebi ke bokozonga. Eloko biso to préparer. Toyebi ke avant mutazonga Azis na musalate, il faut peut-être que moi 1 franc azala on la poche pour vivre là pendant 1 mois. Les mois on a kuna on a asani ni accélérer. Mususu to yebi ke avant zonga nazala ndakuté, qu'est-ce qu'il faut faire? Enquête moko ekozala à partir de la semaine prochaine. Pour la situation, il y a mutu na mutu. Amen papa. Pose la décision sur chaque maintenant tout pour ça là en sorte que en tout cas à partir de la semaine prochaine comment bilei et banakosala to liate lokola patron lokola banani mais au moins te baké chaque mois na tongo akokomela te na ye akokolia ya fufu na ye maman akoki ko lambela papa bani tout ça mais ba condition moko ya bien biso za eloko ba yebisa ki biso to moni biso moko il fallait ngai na kende ki kwiti fallait kende ki kwiti parce que na début à mois il y a janvier abete la biso di solo ya mwana abotama ki hôpital akikuti na michopo libanda na kineki kozwa mwana wana chef de l'état mutatinda ki to kozwa mwana wana po ba yebisa ki ngai ndenge ba yebisa ngama kamuna bino to kineki kikwit mais malheureusement to ko ngina l'état mwana faki ya wana to yé lelo awa ipai na bino donc on a répété la situation à chaque moment où tu as parti à lundi. Que maman, azana bana, misala. Azana mobali, toi azana mobali te. Azana ndaku, toi azana ndaku te. Azana ndaku, ndaku, faut chabatol. Boye. So to ebi la situation ba tunyo surtout pour ta la fonction ya. Bongo to kozala biyo te yo lo kozala ndaku na yo. Azana bana, azanini okokozonga kamata mbongo na yo ya muke ya poche ozongi mais yo okokozela na muke parce que il faut nanu otala kamwa eloko moko pa ko bicha mutu tout ça voilà donc ngala silisi siko soki ba question ezali to komela te pa mbule zo ya comme ça to kozala kamwa ndama ya koka ozonga mutesima eloko to singa na kati na mama kozonga mutesima na si fumata c'est bon batika bango ça batika bana tika bango na papa non c'est niveau bazamba kuna tuzana ba vie mususu mais tellement bato ba yeko tia biso ba mobulu ndenge wana d'accord to perdre basi to perdre biloko na ba makila pe auto moni wana kuna en tout cas ça bina ça ne va pas pour biso de salini to zonga to ko kwa bina ko zonga penda papa et puis biso vraiment somo botila ko biso solution biso ba kondibo sur biso solution boko ko aider biso atana moi kwemo bwe mutu na moko ayebi na zui ya mangarbo na zui ya mwa boy to salini to fanda mais kuna to ko kendo vande sika nini papa olukela biso solution to vanda ta awa to vanda wana ba o batikeli biso bane kali kamuna to kende tisiko mapili mase e bali tisiko bazo boba kabata isiko no tozonga tisiko papa to solution kabo tisiko makilizo sopa to kozonga ndenge nini e kabana ngo mwana
Papa Cordon, mbote na biso. Mbote. Bolo kanalo te. Biso lokula oyo tozana ba ferme na biso. Bana lotima likamoni. Biso oyo tozana ba ferme. Topesa mbongo. D'accord. Togana nano te. Tosala misala na ba fufu ezana kati. D'accord. Naza conscient président Félix. Azongisa biso mosusu boyo tozana ba ferme tokendo sala misala. Boyo bazana ba ferme te bapesa bango bisika na bango ndenge bazolula. Biso tokozonga tosala mosala po tozana na makasi. Merci. Merci papa. Biso bote biso tozalaki na bamboko kuna ya kati. Tinyana ne koti te. Biso to utaki masiaka kota kwa mutu bamboka kati. Tina minicho bazoboma. Biso kutu bana bakufa. Koyo biso to komia tokozonga lisuku na ndenge ni bozo biso solution bolukela biso bisika to fanda to luka moya ko vivre to so débrouiller na Kinshasa. To tangisa pe bana ba classe itala bana. Bana bazolela bana bazotanga te souffrance. Eza boy. Bana oyo baza tina surtout ba oyo basi ndenge ba développer boy. So age mati po batanga eza passe. Toza na déclaration pour na bana. Batanga tala ni leki deuxième année. Bana batanga te. Bon siko soki ba développer ba comme na ba age moko tala ka bana mbulu. Ba kozala na amura kotanga. Toza na posa bana basala nini batanga. Batanga wapi? Batanga awa kaka. Botika ye mokalo ba mama. Ye mokalo. Bana bakoki kotanga kamema wata toza na passe. Mais bana batanga po parce que kuna côté to witi tozo senga bino ba konzinde bocha kimia ya bien. Ndembo zo la biso ke tozonga to la kisa bango ke toza mutu moko wana eza parole na biso. Biso toza lokola bango bakoyoka biso te ordre wana eko uta et pas na bino bakonzi. Bino ba bokozwa solution. To comprendre maman yo pas de bano ene baza bongo bote na bango bakofi kuna. Ngana za mama. Wapi baza combien? Baza misatu. Mama na yena papa na ye bango nyonso misatu. Ngasi kona zale tata mwasi. Siko to kuna kozonga na bango na mama baboma bango. Siko na kozonga kuna kevanda wapi? Bolukele biso ka bisika to vanda to bokola bano pe batanga bakende liboso eza via lobi. Bien. Ngana kozonga. Merci maman. Papa likamuto zana bosaka. Zana posa bolukela biso place. Biso nyuso bo isale biso to vanda. Po tozo souffrir papa. Tozo sala boy. Condition tozana ngo eza yango te. De yango na zana mingi ya koloba te ka yango na. Yami bino na kimia ngai papa Rigobert merci papa Rigobert ngai naza pasteur sika bato ya pasi bazali pasteur azanga te mais tozaka biso nyonso ba refuser toza mwana kuna mwasi bakate loboko bana mosusu batikali wana na mama na bango bakanga kuna na zamba batikali kuna bakanga kote bakenda na yeba te nga pe kote na yeba bango pe bayeba te mais ngande na za suko soutenir ngai na koyeba mayele ya koluka kote bango bazali obe bango pe baluka mayele ya koluka place ngana za na kozonga kuna na teneza o soutenir biso zala wa kunese bebi ngana ko mana zonga sukune zena tikana kaka wa uli na place na bana kaka na kwesi ko sa musala te na bana taba ne musala pesa ngana ma ko vivre kaka awa mwana zonga kuna sezate oya ngai bana senge pa mo ko nzamwana mwana zonga suna mboka ezate oya place na kuvana kaka tozali awa bien organisé. Alors biso bankoloto oto simbi ba mama na biso na bana na biso to vandi awa toza la secrétaire na biso. D'accord. Ngai moko na zolo ba kombo na ngeza Gazmi. OK. Toza la secrétaire na biso yeo yaka. To pesa ki maloba na biso et pas inaye azali na droit pour s'exprimer nyonso to kotala nango. Merci papa Cordon la parole. Ngai na bengami na kombo ya Kibwila. Nazali représentant ya bandeko ba déplacer ndenge to fandi awa naza secrétaire na bango. Vraiment soucier l'équipe capitale na bandeko nyonso na oyo nyonso elobami. Pona ko kanga malamu na liboke moko. Donc eloko ezangi na biso makasi poto bunda na ko sala nyonso yo kezo pesa biso ko lezaka makoki manka possibilité. Po soki toza na possibilité mususu ako kozwa terrain oyo eza pena ndako. Mususu pa ko kozwa terrain vide. Ezala kuna po ba terrain pe etekamaka surtout na ba cité telle que kwa mutu bangambomi babokala babisika to utaki bamboka pe ba mapango etekama mais moyen na maboko ezate boko pesa biso lopangwa bo pesi biso ndako wana tika libela wa seke soki nazana makoki ya koluka te ekozala pasi nde yango wana na susi wana boko kanisa biso tango boko servir biso mitu ekomi ko sala te misala mususu tikalaki na kokene na koluka na kosala boy na sala boy pona via lobi ndio tokoye kozana ngo yango wana
Savon na biso pour le moment awa tozo sala voilà c'est pas le bac déjà bon merci bon ici les gars na cadre ya organisation na biso na rapport au tokopesa epai ya mokonzi ye moko mokonzi ya likolo chef de l'état tokopesa ye epai na ye koleka na intermédiaire te tokopesa ye rapport parce que nyonso bino bolobi so lelo bokopesa bino réponse o bino bosengi bakopesa bino réponse mais eloko futo ye bajour oyo ezoya à partir ya semaine prochaine tokobunda mpona bozala na po babengaka minimum bozala na minimum possible po makambo bulu makambo ebele ma classe makambo ya bana bazokola c'est vrai bana basi bazokola so bazokola na wazibete awa so bazokola na banzala c'est pas bon donc tokopesa bino réponse ya makambo nyonso wana mais eloko nazoloba bitumba ezaka bandeli omoni ya mibale mabele congolais aza na droit ya kofanda esika nyonso ata mpe ya ndenge ofandi awa omoni bino mpe kishasa ndenge ezali yango kishasa yango misala eza te chômage partout tout ça chômage eza partout donc nyonso wana ifo tyango alors moi je pense que pour la lelo comment ndambo toyaki nango Gordon a repensé à bino mela ta coca à partir de lundi comme tu dans la liste ya bino nyonso tout badoléance nyonso bino komi o mukonzi oyo biso tokosala tosali so mukonzi alobi ah bon comme alingi batikala batika retour na ye bapesi makoki o nyonso koki azongi o alingi atikala wa comme to mabele ya Congo eza nango partout muto toyokani eza ndenge wana okopona biso moko moto a service à renseignement pe bayebisi ngai butu nyonso bobundaka butu nyonso boswanaka butu ayebisaki ngai yango FARDC alobi place wana toza déranger biso batokenda kokabola bitumba oyebi ezali mpona nini po pasi moto apasi ata moninga azotafuna bazoka akatia kotafuna pasi esalaka mutu akoma mute pasi etindaka mutu aboma moninga obomi moninga pozwa eloko te eza malamu te mpona baoyo bazwi décision bakozonga ngai nazali porte parole na bino mokolo nayebisaki bino na kolobela bino ntina suka ngai bamisusu babimisinga moto alokuta eza na bino moko boyebisaki nga bona posa bozonga bazalaki kobongisa mpo bazongisa bino malamu me misusu balobi bakozonga te bongo bobebisi makambo ebele bakondi sante ya bana eza malamu te vraiment namoni ndakisa mama na biso aza na pota alobi mikolo 5 alie te epuis eza ya solo mpo elobeli na ye mpo ezoyokana te bongo tokosala effort toyela bino mwa masangu toyela bino mwa fufu toyela bino mwa likaya soki bozalaki na courant mbele toyeli bino ata basoso toyeli bino ata batomson megopola bokotiango soki toyeli bino vivre fe bokozita bolingi toya na vivre fe ok napesi bino merci mingi ndenge boyambi biso nzambe apambola bino mpo cordon amoni ake ezalaki très chaleureux boyambi biso kitoko nzambe apambola bino nzambe asunga bino bamalade ezala na nzoto te bokufela lisusu mutu te
oyokana awa na minute oyo mokolo na yaki nazalaki na mai monaki bana bamelaki mai me lelo na ye na secret mpona banikolo estce bolingi secret wana napesa yango na kaka baresponsable ya bafamille to libota na libota ezwa secret na bango secrétaire zuela ngai bakoko ya baresponsable ya mabota kobanda obenga libota tel responsable na wango ye napesi naza na mposa bobanga kimia policier alinga pesa message ne pas cordon ayebisaki nga aza na eloko akoyebisa mokonzi mboka basalela yo nini olingi nini posano ezali nini atoto expert mokordo mokonzi posa na ngai nazali détaché awa mpona kobatela barefugie ngai na bango tosi tosali 5 mois nazaka na bango mokordo depuis tokoti na bango chance nazofuta na part ya détachement ndenge nazokengele bango ni ata savon ya kosokola teni ni ata sukali ni ata mwa eloko ya moke te moninga aza na détachement tosunga ye mokonzi eza te a part ça nde nasengi na son excellence soki akotyelenga mpe makanisa nakosolola nakosepela ebele mokordo naza na ebele te ya yo yango wana. Merci beaucoup. Comment na yo nani? nabengami na kombo ya Jasame Mikobi Joseph. Matricule na yo nazofutama na 11 chiffres ezali 11 40 52 920. Ok, merci beaucoup. Ezalate toyokaka na butu po intimidation. Poni yolobi ozonga, poni yolobi na lingi. Soki toyoka yango tokoya lisusu te. Intimidation te. Partout. Congo ofanda partout lingi. Place lingi ofanda. Oya lingi kozonga. Mbote papa ezanga déplacer ya kwa mutu papa awa pase leki nga nazozonga nalobi nazozonga naza na ferme na ngai ndaku batumba biloko nyonso tu batumba me nandimi kozonga na mabele na ngai papa okanisa biso po tozonga na mabele na biso eza ngai déplacement ya kwa mutu biso tozana bezo tozonga tozana bezo tozonga tozana banganda baferma na biso malgré tout bandako etumba bazikisa biso bandako mais awa tokoka te vumie tozonga tozana bisika na biso ya kofanda. Mbote papa mbote ya mingi na pesi yo mbote na esengo na bonzambe na lobi angande na lobi boye biso toza le placement bato bakimaki guerre na kwa mutu biso bandako bazikisaki biloko nyonso ba bien banyama bantaba basoso biloko nyonso bien ba magasin ebebaki nazana bana awa toza na pasi menga na kozonga te bana nanga misusu pe bamona na teti lelo bolukela nga esika botianga kamwa mbongo na luka moya ko débrouiller pona boko Papa. Mama bima te mama. Bazo benga papa nano. Bakombo ezana. Daksa. Kasongo. Présent pasteur. Merci, ngape na dosenga wa papa, opesa nga église tika ba refugé bazali. Ngana bonde la ngongo ngana bonde la Alangwe. Alawe. Kantu. Kantu. Là où va combien? Mukunu. Reza papa. Fego comment bien. OK. Muzau. Mama, yo kano eza spécial wapi mamango. Yaka.
Yo pe aza na lokola zoki mulangi. Yaka mama yaka tana yo. Loba mama. Mama yo zala mopanzi na. Olungwa nanu te. Talungwa na uya. Balobi bazokabula te ndako moko bazopesa 5 000 na kati bandeko Lete pota ne komi ko boma yo. Pota wana koki ko boma yo. Ozana sima yo. Mbote mwana mboka président Rigobert. Mbote mama. Tomoni yo na kati ya bakimi bitu bakimaka bituma na kwa muntu. Tolingi toyeba penza eloko nini elongodisi yo makolo kuna penza ti na siko toza na maluku. Merci beaucoup maman. Omoni koya na ngai kolongwa epai touti kuna tikokoma na maluku. D'abord il faut que ezali kama mboka. Toza ba congolais epai nyonso congolais afandi aza ko souffrir oyo ayebi ke azali vrai congolais akoki kotika la tranquillité. Makambo eza kuna na este tozo souffrir. Makambo ezalaki yaka mwana sapu ezali ko souffrir. Makambo epese le kana comment tout eso pesa biso pasi. Mais pasi zisu makasi pona nini? Batu bauti musika. Mususu baye na makolo. Baye esika ubafani na maluku baza na pasi mingi. Pasi ya kolala, pasi ya kolia, pasi ya makambo etali santé et surtout pasi ya batu oyo mususu ba père maman ba famille, ba mususu batata ba papa ba kufi, mama kufi, bana kufi, moi bana ba kufi, batumbi besika na bango place akola les até. Yango to yaki eloko liboso to yaki pour rassurer bango soutien ya chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Aza na bango. Yango to yoto isa bango ke ezala mama Denise Nyakero aza na bango. Eloko liboso to yaki pana to yebisa bango. Eloko mi balé to yaki poto yebisa bango que biso moko en tant que peuple congolais, en tant que population congolaise to bostani bango te. Eloko mi satu o to yaki poto yebisa bango surtout eza essentiel. Ezali essentiel que congolais esika nyonso azali. Ezali mabele na ye, ezali mboka na ye, rekofanda partout. Toyebi bien que kuna nungu ezalaki. Eloko toyeki tuna bango ba oyo balingi bazonga. Tolingi to préparer retour na bango na ndenge ya malamu. Tina biso toyelaki surtout yango wana parce que toyokaki ba eko ke ezana batu mingi oyo bazali awawa na maluku balingi bazonga parce que ba conditions de vie eza malamu te ya bamususu baza baagriculteur bamususu baza bacommerçant bamususu basalaka bilanga na bango bakoki kofanda na ndenge wana te epuis tomoni ya bana mike bazokende kelasi te bazokende klase te yango wana nde ezali kosenga ke mingi basengi ke balingi bazonga na bango yana toyebisi bango topesi bango promesse tozwi bakoma na bango tokende kosarranger na bamikonzi surtout na chef de l'État ye moko mpona toyeba dans quelles conditions oyo tokoki kozongisa bango mpo bakoki kozonga mpe pamba ndenge wana te parce que beaucoup mpe baperdre biloko ntina nde toyaki yango wana makamwa ndambo tozalaki nango totikeli bango mais topesi bango promesse parce que la promesse est une dette que toya kozonga la semaine prochaine parce que kolia awa tomoni ezali difficile soins de santé ezali difficile tomoni bamama misusu wana bapota ese bimisi batofina bakusu donc tokoki kosupporte makambo wana te yango tozali misu tozali oreille tozali monoko ya chef de l'État yango nde toyaki mpona totala bango mpo bayeba ke baza bacongolais tobosani bango te. On peut savoir qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, merci beaucoup madame. Voilà, ici nous sommes à Maluku. À Maluku, c'est un camp de déplacés de conflits de Kwamutu. Et nous sommes venus, nous avons appris
qu'il y avait ces déplacés qui étaient ici, qui vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Et il fallait absolument que nous venions, au nom d'abord du chef de l'État, venir nous enquérir de la situation. Et après s'être enquéris de la situation, nous avons aussi eu vent que beaucoup de ces déplacés qui sont ici veulent retourner dans leur lieu habituel pour retrouver leur travail, pour retrouver un sens de famille, l'unité dans la famille. Et ici, ce que nous avons constaté aussi ici, que parmi ces réfugiés, la situation sociale est catastrophique et que les gens vivent dans des conditions indécentes. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités, de manière urgente, d'agir pour que, car parmi les réfugiés que nous avons ici, beaucoup ont émis le vœu de retourner. C'est comme ça que dans le cadre de notre association SOS Grand Bandundu, dès la semaine prochaine, nous allons nous atteler pour trouver les voies et moyens avec les autorités congolaises pour que ceux qui veulent retourner, retournent le plus rapidement possible. Car vous voyez, ça fait 2 ans que ces enfants, ces petits-enfants que vous voyez ici, ne sont plus allés à l'école. Ça fait plus de 2 ans que des petites filles qui étaient venues à l'âge de 11 ans, 12 ans, aujourd'hui ont 14, 15 ans, certains 16 ans, d'autres sont devenus majeurs ici et ne vont pas à l'école. C'est une situation intolérable. Comme nous ne voulons pas avoir des réfugiés à l'est du pays, nous ne voulons pas avoir aussi des réfugiés ou des déplacés ici. Nous devons tout faire pour qu'ils retournent. C'est la raison pour laquelle je lance un SOS pour qu'à partir de la semaine prochaine, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous aider, qui veulent aider surtout ces déplacés, surtout ces enfants, surtout ces mamans qui sont en situation de détresse, nous appellent pour que, à partir de lundi, qu'ils obtiennent à manger, qu'ils obtiennent les soins de santé, que certains enfants en attendant aillent à l'école. Voilà la raison d'être de notre déplacement, de là où nous venons. Ce n'est pas le premier déplacement. J'avais déjà, je crois, la semaine passée, cette semaine plutôt, excusez-moi, j'avais dépêché un de mes collaborateurs, M. Floribert, pour qu'il vienne se rendre compte. Et suite à son rapport, c'est comme ça que je suis venu ici. En tout cas, nous remercions d'abord l'accueil que ces gens, malgré leur détresse qui nous ont réservé, un accueil très très chaleureux. Ils sont démunis de tout, mais ils sont restés dignes. Et ils remercient d'abord le chef de l'État du fait d'avoir envoyé des gens pour venir s'enquérir de leur situation. Voilà. Merci beaucoup, M. Rigobert. C'est moi qui vous remercie.